Qui a dit que bilingue a voyager dans le peuple ya CAA ici l'a dit? Na tuni est-ce que si oyoka nye que c'est avion na mapata? Boaka misu kote di yoka son. Bilengi ya voyager na CAA ezongie ba congolais si bayeba ye mosepelisidi CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi ya ezongi na CAA 8 fréquences mokoka par semaine. Désormais, chaque mardi, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Vendredi, Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Dimanche, des vols la journée, Kinshasa Lubumbashi, 13h50, 17h10. Lubumbashi Kinshasa, 17h55, 19h15. Et bongo chaque samedi, et 4 vols mokoka la journée, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Kinshasa Lubumbashi, 15h30, 19h juste. Lubumbashi Kinshasa, 20h15, 21h45. Et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi, Congo de Maboko, Kinshasa Goma, 6 fréquences par semaine. Kinshasa Mbujimai, 5 fréquences par semaine. Kinshasa Kananga, Kinshasa Mbandaka, Kinshasa Gemena, Pe Kinshasa Kindu Bangonyoso, des fréquences par semaine dit CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu. Bonsoir, belle, bonsoir, la télévision, on a vu le pour la colonne, la journal, il y a peu pour le peuple, bon, de vidéo, semaine, on la vidéo, tout le journal, pour la commission, qui n'a pas rapport, il y a un dengue, Nangambu, il y a Sénabo, qui dépôt, il y a ma candidature est bandit déjà, mon colonne, lundi 5 août, bon, pour la élection, installation, il y a bureau définitif, où ils ont prévu, mon colonne, samedi 10 août, héritier, ma opinion, ma piscine, pas de détails. Ndenge communiqué numéro 012 ya Sénat chambre haute ya parlement etalisaki mikolo eleki bosimbake vendredi 2 août 2024 ne réunion moko esalemaki pona harmonisation na oyo etali répartition ya ba poste na bureau définitif ya chambre haute ya parlement Sénat entre opposition et longo na majorité yango esalemaki na palais du peuple mingi penza na salle Kivu mokolo ya samedi 3 août 2024 na suka ya bokutani oyo etalisi polele ke débat moko ya makasi ezalaki pona consensus eyeba na kobima entre deux familles politiques boye ba dégager consensus oyo pona makambo etali répartition ya ba poste na bureau définitif ya chambre haute ya parlement etalisi pongo polele ke balobi boye ba poste ya président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur adjoint yango ezongi na ngambu ya majorité boye poste ya rapporteur adjoint yango ezali bongo réservé na ngambu ya opposition natina wana président ya bureau provisoire ya Sénat a décidé de réaménager calendrier ya élection pour na oyo etali bureau définitif yango ezali ko se présenter boye lundi 5 août 2024 nde ezali bongo dépôt ya ba candidature ko banda ngonga ya 9h kino ngonga ya 18h mardi 6 août 2024 et kozala bongo examen ya ba candidature et pas ya commission ad hoc oyo etami wana pe ekoleka mbala moko ko afficher ba liste provisoire ya ba candidat oyo bazali retenir mercredi 7 août 2024 ezali bongo dépôt et puis examen ya ba recours et pas ya commission ad hoc boye ba ko afficher ba liste définitive ya ba candidat oyo bazali retenir jeudi 8 août 2024 et kozala bongo séance plénière ya audition et ba message ya campagne électorale vendredi 9 août 2024 nde kozala séance plénière pour na oyo etali élection pe installation ya bureau définitif ya chambre haute ya parlement. Tobeta bongo masolo ya Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka boyeba ki ya zongaki na ville province ya Kinshasa week-end eleki na soirée après séjour na ye na Kisangani pe wapi a représenté ki chef de l'État na ba activité commémorative ya génocide congolais pour les gains économiques héritier Mapinde Mimi Chomabasi papisi nova détail.
azongaki na Kinshasa na butu ya vendredi 2 août na séjour na ye na Kisangani na province ya Chopo 3 étapes na visite ya numéro 1 ya gouvernement ya liboso a inauguraki site mémorial aménagé en mémoire ya ba victime ya guerre de ce jour na cimetière oyo ba aménageaki epai ya Fonarep batiaki bongo ba victime ya affrontement entre armée rwandaise ougandaise 8 membres ba famille Ochudi 93 croix ya année ya début ya commission grave na émotion premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka artirekeaki na ba souvenir moko criel au nom ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arondaki bongo hommage mérité na ba compatriotes oyo victime ya ba conflit armé. Premier ministre akutanaki na moko ya ba victime seul rescapé na ba famille Ochudi. Seul rescapé na ya famille Ochudi wapi pa premier ministre a rassuré que à cause la lisusu ye mon côté. Deuxième étape ya cérémonie na Kisangani patron exécutif a rencontré ki ba victime osusu oyo ba beta ki bongo masolo na ndenge ba vivaki ba misusu ba katana ki makolo ba fille ya mikie ba violaki bango pe lisusu ba bandaki ko utiliser bango lokola ba esclave sexuel. Histoire oyo etiaki batundu somawa. Après ba témoignage et koma kibongo tout ya ba plaidoyer Fonarep coordonnateur na yango alobaki pe coordonnateur ya commission institutionnelle d'aide na ba victime pe appui ya ba réforme yepe azwaki maloba ministre ya droits humains bango nyoso bazali ko mener plaidoyer en faveur pour ba reconnaître génocide congolais na plan international Penango na système éducatif congolais. Ezuye Malouba, Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a lancé appel la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Pour le numéro 1, il y a gouvernement, réparation et coquité. Il faut bâtir en place un mécanisme, il y a justice transitionnelle pour la Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka, réparation et coquité. Il faut bâtir en place un mécanisme, il y a justice transitionnelle d'un président de la République Alingaka, c'est-à-dire poursuite judiciaire pour garantir répétition et ça les malisusuté. Pour le numéro 1, il y a gouvernement Jeunesse Coste appel à la solidarité na nation mobimba alobi baza ya kolala baza kaka kolela te kasi baza na devoir de mémoire bakoki ko abandonner te il faut ba lutter pour na paix pour population a profité na richesse na ye ndenge Madame Judith Suminwa akoma kibongo na tableau. Troisième étape, Premier ministre akenda kibongo kokutana na bato nyoso ya service public provinciaux ya Chopo akenda kilisusu na barrage hydroélectrique wapi pai usine ya captage d'eau ezali installé a visita kilisusu usine wapi pai baza kosala ba maison préfabriquée amona kikutu moko na suka ya séjour na ye chef ya gouvernement azongelaki lisusu lisolo ya Genecost pona ko affirmer que gouvernement na ye bakotia nyonso en place pe bako se battre pour ete ba crime oyo ezala lisusu. Honorable Nerombungu évangéliste itinérant et atéaki mokola dimanche 4 août na paroisse protestant CAC Lemba Garo Zamengi penza na commune ya Kisenso ladi landu apesi minoba détail. Dimanche 4 août 2024, honorable Néron Mbungu, évangéliste itinérant, yé ayaki na premier culte francophone, na paroisse CAC Lembagar, oyo ezwami na commune ya Kisenso, Bosimbake, évangéliste itinérant, honorable Néron Mbungu, yende azalaki prédicateur du jour, ateaki mingi, na mokanda ya 1 Samuel chapitre 16 verset 11 à 12. Thème nae ezalaki réveille les lions qui dorment topé la musankosi oyo azali kolala atalisaki bango ndenge nini David azalaki déterminé na tango ye azalaki na zamba pona komilengela tango moto azali komilengele ezalaka tango ya distraction te ezalaka tango moto esengeli azala concentré pona vie na ye asala ba sacrifice alobaki elenge mama pe papa pona kokoma na objectif na vie na yo esengeli ozala déterminé ndakisa ya David ndenge akwisaki Goliath azalaki na tango ya préparation évangéliste itinérant Mbungu alobaki na ba fidèle nyonso ke jeune nyonso esengeli kozwa formation koyekola kelasi koyekola mosala ozala déterminé na temps ya préparation kozala na distraction te
alobi ke moto nyonso na tango ya préparation esengeli kotika vie ya basentiment ayebisaki na bafidele nyonso ke esengeli moto nyonso ayeba na komilengela lisusu alobaki moto na moto esengeli asala marketing ya vie na ye ya mosala na ye ya oyo ayebi kosala bosimbake message ya honorable Nero Mbungu ezalaki capté 5 epai ya bafidele nyonso ya paroisse ya Selembaga oyo batondisamaki na esengo koyoka bilei kitoko epai ya évangéliste itinérant honorable Nero Mbungu na suka ya culte coordonnateur ya district pasteur Jean Lelo alobaki boye na micro ya Info Lingala. Modèle biso ezalaki évangéliste itinérant son excellence Nero Mbungu atei biso na 1 Samuel 16 azwi verset 11 dino verset 15 ezali lisolo ya David kuna David azalaki na ye na zamba Moté a insisté sur la préparation. Tout le temps David azalaki na zamba ezalaki moment ya préparation. Deuxième principe apesi biso esengeli tosala marketing ya makoki na biso ya lolenge na biso oyo Nzambe apesi biso pe ya misato toyeba ko affronter. Clôture ya campagne d'évangélisation à la communauté mondiale des Unis du Christ assemblée d'Engaliema et Selemaki Kitoko Mokola dimanche 4 août 2024 na Mokambemi ya pasteur Godefroid Mouland na Weje Stéphanas Kande héritier mapine Francis Kanza Lokoka bazaki na compte Info Lingala. Bautaki bipai na bipai mingi penza na bakartier oyo ezali na commune ya Ngaliema awa tozali bongo na terrain plantain oyo ekenda sango kutu ekomaki prêt pour na kosanza bato kaka ndenge ba image ezali kotalisa TV ezali radio te louange adoration zwa mabina nyonso ezalaki vraiment au rendez-vous tomonaki pe lisusu présence ba ministre dédié oyo ba répondaki na rendez-vous oyo sacré pour na kozala elongo na bana na Nzambe pe ko communier elongo na bango. Tant fort ya liboso ezalaki message ya pasteur Godefroid Nuland na Weje oyo azali bongo numéro 1 ya Comek avandisaki message ya clôture na ye na livre ya 2 rois chapitre 4 verset 30 à 36 pe leçon ya ndenge na ndenge epesamaki na histoire oyo ya femme ya Sunamite boye elongo na prophète Élisée yoka soki otomboli Yesu na vie na yo miracle ekozala permanent Élisée na biso ezali bongo Jésus-Christ esengeli kopesa ye place ya likolo ndenge femme Sunamite apesaki prophète chambre ya likolo. Ce soir, je vais le dire à quelqu'un, comme la sœur Sunamite, qui est tombée au pied, qui a tenu le pied du prophète, elle a commencé à pleurer. Le meilleur endroit qu'il faut pleurer, c'est au pied de Jésus. Celui qui lutte à genoux devant le Seigneur, qui sera debout devant Satan. Celui qui est à genoux devant le Seigneur, se tiendra debout devant Satan. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'endroit là où il faut faire couler les larmes, c'est au pied de Jésus-Christ, non pas au pied des hommes. Parce que Élisée signifie seulement Dieu est mon salut, Dieu est mon secours. Le véritable Élisée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le secours qui ne manque jamais. Le secours des hommes, le secours des femmes. Que ce soir, quelqu'un peut s'élever pour avancer vers le torrent. Ne reste pas assis. Tu dois t'élever, tu dois foncer vers le torrent pour dire au torrent, passe par ma maison. Et ya kibongo tango ya imposition de main epai wapi grâce tongolu na Nzambe etalizamaki na bato ya ndenge na ndenge manifestation ya grâce ya Nzambe ezalaki vraiment au rendez-vous
talatina topé raison na bango ya kobinela nzambe makinuma David ndenge kaka bino moko bozali komona ambiance ezalaki vraiment totale pour na clôture ya campagne d'évangélisation oyo ya 4 jours elongo na Comek. Reporter Info Lingala, journal ya peuple na peuple babetaki tour na commune ya Barumbu et pa wapi mituka ebele eza ya kokufa eza ko créer insécurité ya makasi côté kuna mijo mabasi apesi bino ba détail. Na commune ya Barumbu na katikati ya avenue Dodo Mapeba Congo mituka mibale ekufa eza ko créer embouteillage ya makasi surtout mutuka oyo ememaka mabende ekomi kotia désordre ya makasi ba coopérant bazwaki vraiment copie ya kosomba ba mabende na système ya kalai ngangu kalai technique boyo kande balobaki sasi ya kalai ngangu kalai technique pona vena makambo itali pona courage biso bina totika atante nalokama ba oyo bazalaka te o azwi eloko ya mutu akimi o azwi eloko ya mutu azokisi mutu mpona telefone be mpona mbongo mingi ezalaka kozanga mosala loko anga nalingi te nasala makambo wana yango nayebelana na kofi na ngai mitrai oyo naliaka nango tosengi na bourgmestre ya commune ya Barumbu aluke la population solution pona ko évacuer mituka oyo et puis l'état a appliqué décision na mikoleleki ya kolongola ba épave nyonso ya mituka oyo ekufa na banzela pambate eza ko créer insécurité pe kotia salité na ville ya Kinshasa. Ba inscription ici est bandi na Université chrétienne catholique dans Akam pour l'année académique 2024-2025 boba ke kuna frais académique primuke mwana na akei kutanga kuna. Eye tunanga nini o mitungisa maki mingi o silisi classe esika kokende kotanga université ozomona te tikana bisabino kotambusa lisusu mutu te yaka na Université chrétienne catholique dans Akam ICC dans Akam na mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans Akam awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awa te yoka ba inscription ici ebandi pour année académique 2024-2025 bazana ba département lokola sciences informatiques droit sciences de l'information et de la communication sciences de la santé sciences sociales administratives et politiques sciences économiques et de gestion awa chaque département eza bongo na ba option na yango. En tout cas eza université moko o eza na formation na ya bien eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye pona kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, I mean, lots in our university. That is the great space where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not, that doesn't cost more. And it will depends on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi ya neo na ba silisa l'inscription eza ko continuer pe bandi pe déjà l'inscription izo les gabon na ba site na biso na université ICC dans Akam awa frais académique eza mukie kobanga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba L2 $175 L3 $200 bongo yo ozana posa kosala master na master 1 $225 pe master 2 $250 ya pamba welisa ndeko kobuka na te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans Akam ba adresse eza ya kobunga te avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembau numéro 8 P16 avenue Ngeba arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula esika mosusu ezali na avenue Kifani numéro 19 pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko ICC dans Akam enseignement haut de gamme l'excellence performance pe leadership et Vandi Awa.
reporter et info lingala journal ya peuple pour la peuple ba kutana kina préfet ya itemat mibale site ya ndolo istape mbinza ya Delvo kuna na commune Ngalima et puis wapi baza ko senga na ba parents ba kende ko inscrire bana na bango baza la pour ça la formation technique. Stéphane Skande Badita. Kinshasa boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2024-2025 Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo ista pe itemat binza ista na Delvo na commune Yangali bazali ko bengisa ba parents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais, pe informatique et zali na pointe. Po bana na bino, bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya. Bano batanga kawa, bako sidi sawa, bako komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye ya mona bengi bino boya ebele ba option nyonso oyo totangi boko kuta yango na basit na bango nyonso mibale c'est-à-dire na itemat ndolo na itemat mbinza na Ngalema quand météo avenue Metelsat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngalema boleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2024-2025 mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pambate ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission oyo kutu ezali déjà fixé le 20 juillet 2024. Boyebi ke formation na kati ya itemat ezaka formation moko intégrale tutiaka mingi elikia na bana na biso bazali ko banda classe na 7e 8e mais formation na bango ebandaka partir ya informatique na anglais nde tupesaka mise à niveau à bana pour na technicien actuellement selon la nouvelle technologie sengeli mwana maîtriser anglais na informatique et puis toke pe ko signaler ba pratique où ezali ko sala na ba différents domaines techniques na biso. Je pense yo moko moni ndenge tosili ko yamba laboratoire ya simulation ya ba vol pour na bana section aviation civile na ba atelier mususu. Je pense nde mabongiso tsili ko bongisa ba boti pour être ba na lombangu le 20 juillet déjà inscription et premier test que ça les inscription na kati ya itemat ista. Pour l'année scolaire 2024-2025 collège kitoko pona ko inscrire bala la bino na commune ya Kisenso eza complexe scolaire Maman Pemba école de formation eza esalime pa ya fondateur na yango Neron Bungumbungu ba inscription eza ya ofili. Pemba oye Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosikate ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu. Simba bien, bobson nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commerciale de gestion, mécanique générale, électricité générale, coupe couture, électronique pe construction. Bange ya bâtiment oyo bozali komona etongama na rester ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique fondation Nerombungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko ekuba ba atelier moko bien équipé bongo ba laboratoire ultra moderne. Si
balimba ba école ya nzinga bautaka ba commune mususu bayaka kosala ba pratique na bango awa ordinateur ya dernière génération bongo ba machine à coudre nyonso ya sika ba élève awa bazali bien encadré na personnel administratif pe enseignant moko vraiment qualifié complexe scolaire Mama Pemba bateau ya éducation malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba bongo likambo etali ba frère papa mama zala motema ya kokita kobanga te ba frère scolaire ezali bongo à la portée ya ba bourse nyonso eza na yango mbongo ya gâteau je dis bien mbongo ya gâteau mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré kasi awa balobi discipline, travail, paix, réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien complexe scolaire Mama Pemba et soit min avenue Pantando numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. L'inscription ezali kosalema chaque jour ya ofele. Kasi keba ba place ezali limitée. Papa, mama, kende na lombango, pona kukomisa mwana na yo, azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba, atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse bâti horaire à Sikapo na ba vol na ba différentes provinces de la République démocratique du Congo. Qui a dit que bilingue a voyager dans pepo ya CA ici l'a dit. Na tuni est-ce que si yoka nye que c'est avion na mapata bois kami sous côté dit yoka son. Bilingue ya voyager na CA ezongie ba Congolais baye mo sepelisidi CA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi yake ezongi na CA 8 fréquences mokoka par semaine désormais chaque mardi Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 vendredi Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 dimanche des vols na journée Kinshasa Lubumbashi 13h50 17h10 Lubumbashi Kinshasa 17h55 19h15 et bongo chaque samedi et ngaye 4 vols mokoka la journée Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 Kinshasa Lubumbashi 15h30 19h juste Lubumbashi Kinshasa 20h15 21h45 et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi Congo de Maboko Kinshasa Goma 6 fréquences par semaine Kinshasa Mbujimai 5 fréquences par semaine Kinshasa Kananga Kinshasa Mbandaka Kinshasa Gemena pe Kinshasa Kindu bango nyonso des fréquences par semaine dit CAA a kubisi confort na nenga kosakana te sécurité pe régularité na ndenge ya nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili endima edi CAA mfumu poto malonga pona mwana na bino eza protiva pe yo pe mukolo ko komela yango pisaka santé ya kitoko baza pe na produit ya diaming. Merci. Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap. C'est bon pour les enfants. Bino, bote la baoni. Bote ma bodole bino. Vamos kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Place na info ya ba journaux héritier mapindemi ya célébrer sélection et commentaires. Mbote pe bouye ibula muna info ya ba journaux ya lundi 5 août 2024 au Tofungoli yango na quotidien le journal
auteur Abeti Masolo na kati akomi alobi Daniel Bumba boye chiffre ya programme naye ezali près de 11 milliards de dollars américains. Confrère Ake Musika pour na kotalisa ke plénière ya investiture ya Daniel Bumba gouverneur ya ville ya Kinshasa ezalaki bongo week-end eleki na séance plénière oyo exécutif provincial liboso ya 48 députés provinciaux ba présentaki programme d'action na bango oyo ezali chiffré na 5 ans boye kombo na yango Kinshasa ezobonga na sima ya présentation ya programme ya Daniel Bumba azalaki bongo investi elongo na gouverneur adjoint Edi Iyeli Molangi oyo désormais bazungende ya bokonzi na ville ya Kinshasa. Totikali kaka na même journal, le journal pour na kotalisa ke ba conseillers municipaux ya ville ya Kinshasa bazali ko déclarer ba telemi ba pesi ultimatum ya 7 jours et pas ya gouvernement to et pas ya autorité ya République démocratique du Congo pour na ko résoudre problème na bango pambate bango balobi depuis ba kota na mosala basali le 7 mois bazali ko futa mate mutu mokote azali ko kipe situation na bango ba bourgmestre oyo bazala élité bazali pe ko s'intéresser na bango te bango bazali ko senga commission électorale nationale indépendante fini na mokuse a organiser l'élection pe ko senga na ba autorité ba na ko futa bango misolo pambate bazwa ata elo côté ni frais d'installation ni frais ya fonctionnement ni prime ni salaire ba conseillers municipaux bazali ko telengana kakaboui boy toke na ngambu ya journal La Prospérité concert à Betty Masolo ya reconnaissance nationale envers premier bâtonnier ya République démocratique du Congo Honorius Kisimbango Indalawe boye azalaka bongo premier bâtonnier ya République démocratique du Congo asali mingi musala pona intérêt ya République démocratique du Congo kutu boye magazine Congo ya sika basalaki intervention moko mikoleleki pour na kotalisa ndenge nini maître Honorius Kisimbango Indalawe a intervenaki pour na ko défendre République démocratique du Congo na cour pénale internationale et pa wapi ba fundaka Uganda ba kondanaka ye esengeli afuta ba amende ebele et pa ya République démocratique du Congo lelo yo soki République démocratique du Congo a vu raison liboso ya Uganda na tribunal pénal international esengeli kopesa lokumu na premier bâtonnier ya RDC maître Honorius Kisimbango Indalawe. Voilà l'information oyo ndeto soki si info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Bozalaki ebele pona kolanda telefone ngala journal ya pepo na pepo soki bosepeli lango posa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona Midjo Mabasi héritier wa pandémie ya Sportzaki journal au montage sima ke pa Fabrice Lundombi ngala bino topsana rendez-vous mokula lobby au revoir. Qui a dit que bilingue ko voyager na pepo ya CAA ici l'a dit. Na tuni est-ce que si oyoka nyeke si avion na mapata boaka misu kote di yoka son. Bilingue ya ko voyager na CAA ezongie ba Congolais baye mosepelisidi CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi ya kezongi na CAA 8 fréquences mokoka par semaine désormais chaque mardi Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 vendredi Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 dimanche des vols na journée Kinshasa Lubumbashi 13h50 17h10 Lubumbashi Kinshasa 17h55 19h15 et bongo chaque samedi et ngaye 4 vols mokoka na journée Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 Kinshasa Lubumbashi 15h30 19h juste Lubumbashi Kinshasa 20h15 21h45 et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi Congo na Maboko Kinshasa Goma 6 fréquences par semaine Kinshasa Mbujimai 5 fréquences par semaine Kinshasa Kananga Kinshasa Mbandaka Kinshasa Gemena pe Kinshasa Kindu bango nyoso 2 fréquences par semaine di CAA a kubisi confort na nenga kosakana te sécurité pe régularité na ndenge ya nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili endima edi CAA mfumu